Hello, 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 hello la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend ya air bukolanda chaîne ya Mimi Selunga TV mwana bato ya nzambe kanenga yebisaka bino bande kona ngai na biki bozo mankenge bele bande komso bazotuna mami ngozota su video te pona nini bande ko temps vraiment ekomi mokuse mais soki nzamba pesi biso tanto banda koya to leki na biso to sololi oyo eza na kati na biso to solola so nzamba pesi sujet toko banda koya bandeko nanga vraiment na sepeli na bino nazo souhaiter bino vraiment nzambe ya lola abatela bino nazo souhaiter bino ba bonne santé na bandako na bino bisika bozali ndeko ona no s'abonner te bite loba biso na dotelani pardon s'il vous plaît penza bandeko nanga s'abonner naza na posta ya ba abonnement na bino s'abonner na chaîne ya Mimi Selunga ekosala nga ba c'est bon ekosala nga ba wow bandeko na ngai naza vraiment na teme penza ya makasi te naeka kolobela selon ba makambo oyo ezoleka na mokili tozomona surtout na ngambo ya basali na nzambe bandeko nga na ye ko motiver kaka mama moko na ye ko motiver papa moko na ye ko motiver elenge moko oyo kendaka église oyo yokanisaka ke église ke pasteur nde azali mosantu pasteur nde azali donc aza soki nzambe bandeko nanga bango wana nde bato nga na ye ko motiver parce que biso moko tozolanda makambo pona ko souhaiter bakombo te toyebi makambo ezoleka entre deux pasteurs na kombo ya boyebi biso pe nyonso toyebi makambo oyo ezoleka pe kutu na monelo pe tokobombela wana te eloko ezoleka parce que mutu nyonso ayebi pasteur Moïse Mbiye na pasteur Mike Kalambai ndenge bato babenga bango ba pasteur ngana benga bango mingi frère Moïse na frère Mike parce que to mesana na frère Moïse Mbiye frère Mike Kalambai pona ba muziki na bango bande ko betela biso vraiment na ngamba ki pasteur ngai penana no na mesana ko benga bango ba pasteur te na benga bango kaka ba frère poto yebaki bango na nzela ya basede babetela biso ezokota na mandako na biso ba adoration banini donc yango nga na benga bango ba frère bandeko nanga entre deux frères wana makambo ezosale makati na bango ezopesa pasi makasi pe mawa peuple de Dieu tozala na kokeba tobunga nzela te makambo ebele o tozomona na basali na nzambe eza pona kobungisa bato nzela eza pona kobungisa bana na nzambe nzela bandeko na ngai eza makambo ya lelo te eza makambo ya kala bible ye moko elobi donc bandeko tokeba eza makambo ya kala eza makambo ya lelo te eza makambo esi elobama même na Ancien Testament na Nouveau Testament elobama tokeba bilaka ya nzambe ezokokisama makambo tokomi komona lelo bandeko nanga eza kaka kolakisa ke tokomi na temps de la fin tokomi na tango ya suka ezolakisa kaka tangu o tokomi na yango bandeko tosimba nzambe ya lola makasi tosimba nzambe ya banzambe te nzambe ya bakoko te nzambe oyo asala likolo pe na se asala mabele asala likolo asala ngana yo asali banyama na zamba asali banzete asali bambisi na mai ye wana nzambe o biso tokoki kobanga ye wana nzambe oso tokoki kosalela na avec fidélité bandeko nanga ye wana nzambe tokoki kosalela avec fidélité tozala fidèle tozala na se ya makolo ya nzambe bandeko kokende église na lobango chaque fois eza mabete kokende église eza nango mabete eza malamu parce que tokendaka kozwaka banseignement oyo bampaka na biso bapapa na biso oyo bayebi bible mingi koleka biso bandeko bango omona bayebi bazwi banseignement wana donc bazoteya biso makambo ebele toyebi te omona okepe ozwi motivation pasteur alobaki boye mosali na nzambe ateyaki boye eza mabe te tokendaka église tozokende pe na mabonza na biso mpona kokanisela nzambe na biso pendant la semaine abateli biso pendant mois abateli biso oke kotika mwa 10 na oko eza pe mabe te mama ya likambo nde ezali bandeko nanga mitema tobongola mitema
tobongola mitema tosalela nzambe na ndenga solo. Offrande eza problème te, action de grâce eza problème te, kosala ba jeûne prière kobanda lundi ti dimanche, kosala jeûne prière ya 40 jours eza pe problème te bandeko. Mais soki tozokende na makomi te, soki totangaka Bible pe te, soki pe toyebi na biso pe te makambo ya Nzambe elobi nini, soki pe oyebi kaka ke soki paster alobi ka bwenga pe na ndimi, soki yango bato ebele lelo tokomi komona bamama bakomi kose retrouver na bapaster na botel, bapaster bakomi kose retrouver bango na botel bandeko. Pona nini? Makomi na Nzambe na kati kuna nyonso oyo eza. Na tango ya suka tokomona makambo, na tango ya suka tokomona bilembo ya modele na modele. Eza na bato ebele na kati ya sentiment bazoyoka kanda babiso oyo soko ye osali video olobi pona kotalisa bandeko, kotalisa mokili. Bato ebele balobaka ne touchez pas mes we bandeko, ne touchez pas mes we wana eza problème te, to touchaka pe ba we te. Ndeti ngai na bangaka basali na Nzambe, na bangaka baonte parce que na bangaka Nzambe, mais na respectaka basali na Nzambe makasi, pe na tikaka bango na maboko ya Nzambe. Nga na yebisaka Nzambe na losambo na nga avana kata na yebisaka Nzambe soki na komo pende kota suka. Nzambe kanisela basali na yo oyo bazosalela yo na solo, oyo bazosalela yo na vérité, na esprit pe en vérité, parce que Bible lobi tosalela Nzambe na esprit pe en vérité. Réalité ya mutu eza esprit, eza makambo mosusu te, eza esprit, eza ba veste te, eza bilamba tozolata te, ba periki te. Réalité na biso eza esprit. Yango makomi ebisi biso, makomi elobi na biso réalité ya mutu eza esprit. Pe Bible elobi na biso recommande biso tosalela Nzambe na bosolo pe na vérité, po tomona ye, po tomona tozomona bilembo bandeko. Bato ebele toza na kati ya basentiment. Soki bato balobi boye, ba video ezokobima bango moko oyo eza teke bato balobi, ye moko Frère Moïse Mbiye makambo ya lobi na kati ya video bandeko. Lelo tokomi wapi? Bazalaki ba camarade bandeko nanga, bazalaki ba pire. Elie Moïse Mbiye, elie Mike Kalambai. Metala lelo makambo tokanisaki ezaka libanda, ezaka na ba camarade ya libando bayebi Nzambe te, nzoka eza pe na bango moko o bazomibenga basali na Nzambe bandeko. Peuple de Dieu tokeba, tofongola misu, tofongola misu, totika sentiment bandeko, totika sentiment. Nebi ke ba mate ya boye, ba conseil ya boye, bato ebele balinga yango te, bato ebele balingaka yango te, bato ebele bamonaka soki nazoloba bwende tozo manke basali na Nzambe. Me bandeko makambo ezomonana nango vraiment boye, tozomona penza boye makambo tozomona. Nalingi kutu kokota ba detail ya batu te ya ba makambo ebele o ba majabo, nalingi nanga kokota ba detail wana vraiment te. Me bandeko tokeba na sentiment, tokeba na sentiment bandeko, tokeba na sentiment. Eloko Nzambe alingaka te na biso bato eza distraction, eza liboso na sentiment, parce que sentiment yango ekomema biso na distraction. Po soko mipesi na sentiment, après sentiment wana yango ekomema o ekodistrait yo, ekodistrait yo, okokoma distrait. Siko makomi elobi tozala distrait te, tozala ekenge lokola nyoka. Basali na Nzambe oyo bazoko bengama basali na Nzambe, Bible kaka yango moko elobi tokomona ebele ya basali na Nzambe me bazali ya Nzambe te. Tokomona ba sorti ya midele ya bapaster, ya mikuse, ya mike, ya milai, ya minene, ya kitoko, ya mabe. Tokomona na tango ya suka nanu tomoni te oyo eze bandeli.
oyo eza ebandeli oyo nyonso Bible eloba tozomona mabote kopanzana mabote panzani mama koboya mwana na ye ya mwasi mwana ya mwasi koboya mama na ye papa koboya mwana ne ya mobali mwana mobali koboya papa na ye tozomona inceste kokota makasi Sodome Gomora nzamba bomaki yango pona nini makambo oya mabe qui lesbienne PD ba PD homosexualité nyonso wana Bible lobaki yango tokomona tokoyeba bango selo na misala na bango me biso bato tolingi yango te soki toyoki bamate ya boye tozoyoka bakonseil ya boye bato basili kaka pona nini yasala banini ya boye ne touche pas mewe bandeko na nga ne touche pas mewe wana tolobaka bandeko eske nani yango voma kaka fandaka pa tushaka mewe nga nalobaka nzambe batela paster nyonso nayeba ye te ezalo baza soki wapi o baza na ba wiji na mbanza Kongo baza soki na ba matadi baza so bakutami soki wapi na baka nzambe mosali na yo nyonso asalela kona esprit pe en vérité nzambe mona ye simba libota na ye batela kondima na ye monguna simba ye te me oyo basalelaka yo te oyo bazokosa bana na nzambe nzambe yo yebi nini oyo yo mbano na bango ezali oyebi nini kobongisela bango po yo lobi totika justice na maboko no tozoya ko justifie moto te tozoya kaka bandeko kotalisa kolendisa parce que lelo beglise wana nyonso mibale be scandale na ba scandale ezoleka kuna beglise wana soit disant baza pe na beglise soit disant te meza beglise ya minene eza confirmé to mona kango eza beglise ya minene siko balandi oyo balandaka bango oyo baza wana oyo batonda sentiment na misusu balongwe na sentiment bakosuka wapi bandeko bato wana bakosuka wapi tala ndenge kondima ya bato ezobeba tala ndenge bato ebele bakomi kofanda na bandako moto alobi esili nga nakanisaki bapaster baza pe na basanto nakanisi bapaster baza bonzoka bapaster nyonso baza na bango ndenge moko omoni ndenge mabe koti na kati ya beglise ndenge bato bakomi kokanisaki bapaster nyonso baza ndenge moko bomoni bandeko mokili ebebi makasi tozoyeba lisusu te nani aza nani memi na ba famille memi na ba mangomba memi na basel na nzambe memi na ba camarade na mokili ono tozoyeba te nani aza nani bandeko tozoyeba lisusu te nani aza nani nzambe alola asunga biso bana na ye asunga biso bandeko po eza pasi pe mawa tala skandali ya Moïse Mbie na Mike Kalambai lelo toyoki Mike Kalambai kuna piqué crise bakuti no hotel a piqué crise no hotel alala kabandeko eza nini entre makambo ba pasteur oyo ekomi ya ba crise ya boye ba vérité ba vérité kobima bazobimisa ba vérité ya ba mitakala ba makambo ebele bandeko nanga tozala bato bandeko nga natalaka actualité ko ya kolobela soki touche nga na oloba soki touche nga te na oloba te po nyonso te yango nga na yaka kolobaka mais eza na bamakambo mosusu bandeko tokotika boye te mpona kosovaka pe baninga po eza na bato ebele baza na basentiment bato ebele baza trop sentimental vraiment basentiment etondi na bato ebele moto akendaka eglise mena na boma sentiment te bandeko tala skandale ya bapaster oyo eloko eza ke bana ya beglise bakoki kosala obe bapayen oyo biso tobengaka bapayen tokimaka soit disant biso bato tokendaka beglise chaque dimanche tobengami bana nzambe tokimaka bato babengami bapayen ti tokimaka bango bato balingi kosangana na bango te soit disant biso toza bana ya lola bango bapayen mais makambo ezosama na beglise
bapayen kutu baleka makambo bapaster oyo babengami basali na nzambe bazosala bapayen baleka oyo bazake bakemelaka badiamba na bango bakemela masanga na bango baleka na bango kutu baleka na bango bandeko. Ekomi kokamwisa makambo yango mpe balobi kinganga ekoti na beglise kibonganga ekoti na beglise. Banganga bakoti na mosala ya nzambe bandeko tofongola misu nazoloba teke bango baza banganga me makambo tozomona bandeko ezosala kitoko te bandeko ata kutuke bango kaka nde batu baza ya nzambe batu nde kaka batu bayaka batushaka bango bandeko na nga banda bakombo bato mibale kaka bango lipato ekolala pe na bato mosusu te kaka bango totala yango pe malamu tolongola sentiment totala yango pe nanu malamu makambo oyo eza ndenge nini bandeko nani aza nani 2022 nyonso na mpwasa tolinga te nyonso na mpwasa bandeko soki tozosalela nzambe lokuta tango akobongola mitema yango oyo tango ya korespecte nzambe yango oyo kolinga nanu te nzambe azwa yo toyokaki ndeko Mike awa tango Peniel Mutakala ebimaki toyokaki yango balobi tyaku libanga ezwi ndeke koseka te po soki yo moko okoyeba te ndeko Mike Kalamba azali kozelaka Peniel na vie azomene Mutakala ebima fo ezake ele losambo ya Mike Kalamba yango wana Mutakala ya Peniel ebimi tangu Mutakala ya Peniel ebimi tomonaki awa ndeko Kalamba alobaki nzamba yebi kozwa mutu soki nzamba alobi asambwisa yo akozwa yo likola bambio Mutakala na se pa tomonaki tolandaki wana lobela Peniel me lelo sikoyo tala ya bango moko ya minene ezobima se kobima o bapesaka basima yo bamakambo bandeko nange eza grave bandeko eza grave toloba te na bamakabo na biso moko na ba essence na biso moko na baenergie ya biso moko o nzambe azopesa biso tozokende bambongo totaka na beglise nzambe aliaka yango te wi ezaka mpona mosala ya nzambe yango topesaka yango me mingi pe balobaka eza mpona kosala misala ya nzambe mekoma ya bapaster ebele siko soki likambo tanga makabo topesaka pourquoi soki likambo ebimi toloba te tokonsoma bavideo na bango tokonsoma banzembo na bango na bandako tobetaka yango ti lelo ekota na bandako na biso siko sali makambo na bango ebimi bango moko babimisi yango pourquoi toloba te pourquoi bato balingi bakanga bato minoko verité elobama te pourquoi bato balingi lokuta elobama na esika ya verité kokamufle verité non bandeko bible elobi loba verité ekokangola verité kangolaka verité eza verité ekangolaka tosloba bosolo totambola na bosolo mpona bosolo ekangola biso botika kointimide bato makambo mabe ezokobima bandeko bato basala bemission te bato balobela te tolobela tofongola bato misu te vraiment totika sentiment bandeko totika sentiment mokili eza malamu su te mokili eza ya kobeba mokili eza so malamu te nzambe oyo asunga biso bandeko nzambe aleka na kosunga biso vraiment po mokili oyo tozomona mabe ekomi makasi mabe vraiment ebimi na mpwasa me nzambe aza na nsima azomona ye moko pa mosusu eza kutu nzambe na asimbi bango te kaka bikota bato bake kokota bango moko na bikotela na bango
bakomi kobimisa bango na bato na bango. Bongo tango nzamba kosimba bango ekozala ndenge nini mabe ata tobombi mabe na se ya libanga ya monene nde bandeko na nga mabe batikaka yango. Soko zo continue kosala mabe eza mabe. Mabe bimaka kaka mutu akosambwaka kaka paske mabe eza mabe. Mabe eza kaka mabe. Bolamu pe eza bolamu. Mabe pe eza mabe. Soki mabe ezali fo kolobela mabe. Soki pe bolamu kobetela bolamu maboko. Kobetela ngo maboko, kobetela ngo mololo, pourquoi pas? Mais tango mabe eza mabe eza. Mabe ezali bandeko. Ezo sala pasi na mangomba o mibale. Bato baza kuna. Bo basambelaka kuna. Na oyo bazomona ba pasteur na bango ba guerre makasi bo. Na surtout na bato bamona ba pasteur banzambe. Bandeko. Ba pasteur baza banzambe te mais baza nde ba parents. Yo moboti na kati ya ndako na yo okolinga kolakisa mutakala no na mwana te amona yango. Soki kuto mwana no akuti ka boye briske ayeba kite sala apasi. Bongo imagine skoyo. Nani amalingaka mutakala na emona na boye. Loba fozala ndoki. Eza siko lokola ba pasteur na kati ya ba église. Baza lokola ba parents na kati ya bandako. Kopesa bana éducation oyo ezo wuta kati na bango. Oyo to edikaka bana na biso bana bamonaka. Soko salelaka ngo te mwana pe ayebi. Tokosa bango bazala bana mike. Metangu ozo kosa mwana yo mo osalela ngo te mwana zo yeba ke mama papa abakosaka. Bango mo baza boye te. Koma balingi so tozala boye. Fo bilembo ezalaka na bandako ndeto eza pe neti na ba église. Tango bozo te ya biso bino moko pe bozala pe na bilembo wana ya malamu. Bosalela pe musala wana malamu. Bandeko. Kombo ya pasteur eza mabe te. Banome akango mutu eza titre. Mais mama ya likambo eza motema. Mama ya likambo eza kobanga nzambe. Ba pasteur ebele ba banga nzambe te. Yo kutu mutu ozano mosali ya nzambe te ozano eloko te. Oleki na oye. Mais tellement tomona ka pasteur ndanga balataka bamvoela na bango bilamba na bango minene batie ba nini na bango pona ko intimider bato. Hey pasteur ba robe na to anda mona ngo kala pa banganga lelo to komo mona ngo ekota na église wana biso to komi ko banga. Hey pasteur nzoka nde yo banga na yo nzambe koleka pasteur. Pasteur azo si utiliser ka azo ko intimider biso. Bolandanga bie bandeko ba pasteur malamu baza. Mais ya mabe bakomi ebele. Ya mabe bakomi ebele. Ba pasteur ya mabe bakomi ebele. Bondimelanga bandeko nanga. Ba faux pasteur babimi ebele. Biso ta nazo kola. Tozala koyemba nzembo mo tozali na groupe wa chorale ya moke. Déjà leki ba 20 be ba 20 quelque ya bane. En tout cas bane leki na kana kobota te na kana kobala te na kana kokoma mama mobimba te boye nde na komi lelo na kana te ke lelo na oya ote ya bato na YouTube na kana ngote nazala pena trop bébé wana tozo yemba déjà banzembo oyo na yembela bino ngo moke bandeko. Mikolo tozali ezali mabe bandeko na ngai tokeba. Mikolo tozali ezali mabe bandeko na ngai tokeba. Tokeba, tokeba tokeba kolanda bilanda landa. Tokeba, tokeba tosimba masiya makasi. Bilaka mokonzi alakisaki yango ezali kokokisama. Mokonzi masiya alobi boye tokeba mikolo na suka mingi bako bongwana pona kokosa biso pe bakomona pe tokomona bitumba banzala minyokoli mabele koningana bipai nyonso ya mokili bakonzi na bakonzi bakobunda mokili koningana. Tokeba 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 tomilengele bandeko mokonzi masiya belemi.
tomilengele bandeko na ngai mwana na nzambe ya o tozala mayele na mokili ye mokonzi masi ya be nzembo oyo bandeko nayemba ngo naza na age ya 9 ans tozoyemba na korali ya cadet menino Jesus na ngola ya yeba palanka tozala bana mike o bayebi nga bayebi bandeko me lelo oyo ça fait 20 quelques des années tala makambo tokomi komona bakonzi na bakonzi bazobunda mabele ezoningana lelo kaka na kati ya na mboka na nga na fande huile eza te farine eza te bato bazobanga baguerre ezoya mokili tokanisaki guerre esila nzoka baguerre eza donc nyonso eza na bible ezokokisama mpona kolakisa nga nazobanga baguerre ote tozoloba kaka biso tomilengela bandeko yo kobanga guerre oke kosomba ba huile ebele bongisa ame na yo bongisa ame lelo koya prukutu na butu tokufi biso nyonso okende wapi tomilengele bandeko tomilengele tango ekomi mabe tango ekomi mobulu tomilengele bandeko na ngai toyemba nzembo oyo nga nakana kobala te kobota te nazala trop petite nazala bebe ya makasi mais tozomona ngo lelo tokomi kokonfirme makambo ya nzambe eloko moko ekoki kolekela biso etake biso bana na nzambe eza te guerre tobanga guerre te tobanga nde oyo eza kati na biso ya mabe tosala makasi ebima mpo soki guerre ye nzambe alobiki ekokoma soki ekomi ekokuta biso ndeni towelela biloko ya kolia te bafarine banini towela bomoye mpo oyo ekokufa me oyo wana nzambe aza nango mposa tosokola mitema tosokola mokili ekomi mabe bandeko mokili ekomi mabe nyonso nzambe aloba yango tozomona merci beaucoup bandeko nanga nzambe alola pambola bino nalingai kaka vraimen nasala video oyo nasali yango mbangu na lombango bandeko nzambe amona bino apambola bino partout dans le monde esika bolanda chaîne ya Mimi Selunga mwana bato ya nzambe confirmé vraiment bo s'abonner bo commenter bo liker video nzamba lola ko pambola bino pourquoi pas pambola bino awa na chaîne ya Mimi Selunga te soko lingi nzamba lola continue ko pambola chaîne ya Mimi Selunga ekende liboso toza awa na mateya na seksaka nanga batu na saka nanga mutu na saka nanga ne bisengo nanga so ina bimu kwa na lamuki ne sengo nanga nzamba batelinga na osalisa bino baje na sali video na ngai na zaka hypocrite ndenge bomona nga ndenge naza bo s'abonner massivement na chaîne ya mwana bato ya nzambe bo partager ba video soki bozo partager nde yango na okende liboso botala ka mbongo eza na YouTube te bandeko botala ka mbongo eza na YouTube te moko na moko ayebi nini esa na kati ya YouTube biso to wana posa to salela nde nanu nzambe to te ya mutu moko soki nzambe na sima nanga ko pambola biso ndenga zo pambola baninga pourquoi pas mbongo mutu moko ta boya ka yango biso noso to lingaka mbongo meloko mutu ya bandeko ezali kolongola baninga na mabe ko mema implice na nzela ya nzambe yango toza apona ko evangeliser pona koluba kopesa conseil eza mateya oba conseil to aka kopesa ke eza mateya to okaka pe na ba église eza te to memaka ba bible po bomona biso ke soki pe bible tokoya pe tokopanza po topanza pe moke toyekola na o toyekola pa mikolo biso pe tozomeka po makama nzambe ngo pe tobanyango pe lelo te donc tomeka ka mutu nyonso okokino pe kolesa mutu liloba na nzambe eza mabe te toza ba disciple tosalela nzambe na solo pe na vérité nzamba pambola bino nzamba zala na bino merci beaucoup na balandi nyonso bolandanga tikete nzamba lola zala na bino merci beaucoup bisous bye bye